Quand les gens disent que bah, ex face bah, Kimaki, c'est parce que bah, Koka quitté, c'est vraiment c'est malheureux. Le même système où de Salama Lelo Oyoyo, le même système, il y a corruption dans les officiers supérieurs. C'est le même système où Salamaki a entré à Afdel. Afdel avait utilisé l'argent. Le chef est seul contre tous. Le chef est seul contre tous. Batu nyonso to mokonzi azokanisa kazala bango alors kazala bango te. Batu wana bazoza na ba intérêt na bango, bazali na viseur na bango, baza na mentor na bango. Quand il y a eu des élections, après les élections, avant passation des pouvoirs soi-disant civilisés, le président Kabila, il avait nommé des généraux et puis il avait fait une mise en place. Aujourd'hui, général Monene, aujourd'hui Jean-Pierre Bemba na mokonzi bango. Obandi d'abord mokonzi. Jean-Pierre Bemba na monene bato wana misato. Chef d'État pesa bango confiance. Na demia puis 2 ans, que na sekasi 2 ans. Balingi intégration na bisoté. Tozala ba pilote de chasse bazawana. Tona ba instructeur ba minene bazawana. O bano formé wana kibomango. Bazawana. Est-ce Barwando bazo formé bana partout. Est-ce ba l'équipe biso? Info 243 au cœur de l'actualité. Focus sur la situation sécuritaire du pays. Eh bien, pour ce faire aujourd'hui, Toki na recherche bongo yabato basala bongo mosala mingi ya sécurité ya mboka na biso pona ko batela peuple congolais zaïrois à l'époque. Lelo toko solola na bayi ex-phase autobimingaka force armée zaïroise. Bato basalaka boton et défense, assuraka défense ya mboka na biso. Na gauche de na droite, obo komona bazali plus bayi mapinga ya mboka na biso. Bako se présenter bango moko tout à l'heure tokoyeba à ma droite, Mbote, mon amboka. Mbote papa. Pourquoi s'est présenté et pas ba congolais barota la yo. Nga naza major Majipa Mangele Ali Moka. Bon. Nazonga ki awa na appel à chef de l'État. Abengaki biso tozonga na mboka tosunga ye pona tozongisa mboka ndenge ezalaka kala. Yango tozonga na mboka ça fait maintenant 4 ans toza awa. Toko Kundola Makambonio Soana. Alors, Okoki s'est présenté également. Je rappelle ici Bossala qui honore Yambo Canabiso pour la défense de Yambo Canabiso. À l'époque, il y a Maréchal Mobutu. Mais Okoki s'est présenté fonction na Kombo. Kombo Langai Karamba Freddy. Nazali major, collègue Langai major Majepane Tobai Naewana. Nous on était de l'autre côté de l'Angola. Ndeke tangu mokonza bengi de kozonga ba aussi la Brazzaville bazongi c'est peut-être Angola toye kozonga tozaki neti ngai moko na yaki na délégation au moins il y a plus de 50 personnes 50 ou 60 personnes on a yaki na bango mais bato so batikali kula bazelaka biso ba position la biso koto pour permettre bango ba kozonga. Alors Eni Kolobake quand la patrie ils en a danger, Banamboka bazara uni pour la défense Yamboka. C'est pour l'intérêt Yamboka de vous répondre positivement dans l'appel ya Tata Mokondi. N'est-ce pas? Oui, papa. Oui. Appel à chef de l'État, Bengaki biso wana tondimaki. Passé batu baloba ke tokimi. Ikamote za lingala tokimaki. Wana ezalaki na l'arme baboka ngo eza reprise stratégique par rapport na événement ndenge ezalaki. Mais tozangaki moto ya kosangisa biso tozonga po tozongisa mboko ndenge ezalaki tolasaki no tokimaki te eza repris tosalaki siko tolakisa mosala oyo tosalaki totia peuple congolais na espoir ya kozala kotia paix na mboka ndenge mokonzi aza kobunda mpona paix ezonga na mboka yango tozongi. So tokoki oyeba d'abord vous avez une unité nini à l'époque il y a phase Division spéciale présidentielle ba DSP. Donc ba DSP oyo bandaki ko sécuriser Tata Mokonzi. Oui. Mungo avant vous avez na DSP la même chose ne moninga lobi biso tozala na DSP. Alors au regard il y a situation en Mboka tant beaucoup moni yango na musika en répondant bien sûr na appel ya Tata Mokonzi pona ko
kosilisa makambo oya sécurité na kotuna major excusez encore major Freddy Kalamba n'adore major Freddy tango zongi na mboka bolobaki d'abord beaucoup apporter nini, qu'est-ce que vous avez apporté parce que Batwabi de 97 à aujourd'hui beaucoup mikolo beaucoup ça la esu nini et là nini bomoni beaucoup qui apporté en répondant bino 50 wana nyonso unité déjà 50 eza peloton to eza nini omoni d'abord na eloko wana oyo olobi on était à l'étranger. À partir de là, à l'étranger, là où nous étions, donc il y a un savoir-faire à partir à donc comme on a appris encore ce que nous sommes allés trouver chez les autres. Il y a beaucoup de choses où il faut apprendre kuna au netingaita ou la comme kuna na zaki sur la tigre. Je vais amener na ebi pour ezali pas yo ba unité ou yazaki ko kamba. Na tigre. Alors, pendant tout ce temps qu'on était à l'Angola, on a vu aussi le système de travail des autres. Mais quand le chef de l'État a lancé son appel pour que les gens puissent revenir au pays, ce que nous sommes venus trouver ici, les alliés vraiment, c'est catastrophique. Et en plus de cela, pendant tout ce temps où nous allions au Vandakuna, on nous faisait que suivre la politique congolaise. Et c'est pas alors mais le problème le plus fort encore quand les gens disent que ex-face bakimaki c'est parce que bakoka quitté c'est vraiment c'est malheureux. Le même système où de salama lelo oyoyo le même système il y a corruption na ba officier supérieur. C'est le même système où salamaki na entrée Afdel. Afdel avait utilisé l'argent. Il y a des généraux que je connais. Bazaki ba commandant région. Bazua négocier que ba pesa bango 10 millions. Mais bazua yango te. Ba kwesa ba région, ba kwesa à l'époque ba région ou le lutte ba province, ba kwesa ba province kaka ndenge ba kwesi lelo ba province. Alors na question na kotuna boko tango boye bokomi bo répondre à appel à tata Mokondi na appel au pied pour na ko sunga mboka na biso bokomi à 4 ans après bosali nini na 4 ans parce que na 4 ans avant bazo ki na nous gomate bazo ki na nini te c'est-à-dire maïle na bino boti yango wapi touye 4 ans amemi biso na première zone kino tozo ke na recyclage na bosani dikola maluku bafongola centre moko dikola maluku na poule malebo to comme na première zone tozalaki ebele nyonso ezalaki ba ex phase te biso tozalaki dans des tozalaki à peu près ba centaine ba ex phase centaine après jour ya débarquement poto kende atomoni kaka ba bus ya demia payé. Ono bino ba ex phase boko kende te to kende demia. On les a qui na parade. Mais bon d'accord. To ke ba memizo na demia to comme na demia. Oh enregistrement. Enregistrer biso ba sali to ko sala capture. Capture ba identifier biso e sili. To vandi to zo zela musala. Biso to yaki ko sala musala to la chef de l'état qui non. Bango bazo benga biso to za ba 3e âge. Moi j'ai 50 des années. Makambo nga na sali to yeko mona ba fainéant bazo kokate bazo ko sa chef de l'état ke ba soda te bakadoko lelo ba komi ba généraux bango babundi kel bitumba nini bango babunda afdela bunda bitumba te biso to za ba 3e âge biso ta âge nanga oyo ba généraux ebele basi ba mikolo nanga ba papa ebele baza to moni bango l'armée za wapi l'armée to comme na mboka ba Rwandais balingaki biso to pas intégrer biso te parce to koye ko échouer ça dit to échouer ça dit opération na bango ezala ke ba déstabiliser soit ba kata mboka ndenge baziko mana Bukavu to zalaki ya 4 ans Bukavu na gome zo koya to zo senga bango botinda biso kuna so iboza biso to ya ba 3 to biso to ndimi botinda biso kwa na goma linga koya te iwe koya ndenge nini
Bino bozali na bino posa ya Bozalaki bongo te. prêt. Bozala bokende. Bapesi biso depuis 4 ans ata un franc te transport te prime te salaire te 4 ans. Ne toza ba nationaliste. Boyaki po bokende ka bitumba. Tokende bitumba bongo te buni na bamboka mosu te pesi ba pays mosu pouvoir. Bongo moko ya biso moko. Biso to bane to kota wa to kokende so exilté. Ata soki le président biso te to kotika ya biso ka to kozo so exilté. Siko pendant na rotuna Major Freddy na rotuna motuna na yo na pendant bozalaki na 4 na bané nyonso, c'est-à-dire 97 ti lelo. C'est-à-dire bozali na inactivité militaire, bozalaki ka bobovandi et tout, bozongi parce que militaire il faut zala toujours na opération. Bozala toujours na musala. Bozala toujours actif. Actif. Est-ce que bozali na une opération Azali clair. Tout le monde connaît ce qui s'est passé à Brazzaville. Où ils étaient à Brazzaville, Moutou Soyebi. Ceux qui bago bazaki inactifs. Maintenant, comment est-ce qu'on a parlé des ex-militaires, des ex-phases congolais, des aérois à l'époque, la Brazzaville, la guerre à l'Issouba? Qui ne connaît pas ça? Et à plus de cela, Moussa Sode Lobby, même aux alliés à 80 ans, aux réservistes. Donc, na revue annuelle, aux obligés aussi sur le terrain. Même Mikola Kisaka ba bazali sur le terrain, système de travail au bilo bosalaka. Yangwana balbina musa na règlement mité ba parler sur asso sagambela. Ezali bamboka o bato la basoda ya force publique ba lekala ki ba récupérer ki. Maintenant siko etant ba baza ba réserviste. Bilo boko boya ba poani. So baza la 3e âge. Pourquoi pas vous approcher bango ba pesa bino idée. Yo journaliste nengo zali boy. Okuti ba journaliste musa minelo kwa ba kwebe kimpele banani. Est-ce que vous approcher tepo otunaye apesa moi idée ya journalisme comment est-ce que asali que asala kake avant d'être le local journaliste. Pourquoi approcher te? Mais comment ça fait-il que ceux qui le règlement militaire prévoit et ça qu'on prévoir biloko no surtout wana bilo bozo boya baninga. C'est un système de jeu, il y a un système de jeu. On ne peut pas impliquer les autres pour ne pas découvrir ce système-là. Système de jeu, mais je crois que tout le monde a zoyo kata bazo parler que non. Ta baloba que la de remam oyo bakanga ka loba que non. Kabila mtabenga ka azala ba numéro ba généraux. Ce sont ces généraux à lui qui lui-même a fabriqué à n'importe quel moment. Azala ezalo kola que bango siko bazala ba dette morale là ye. Apesi bango mbongo. Mon frère, le problème est très simple. Nos généraux là que vous voyez aujourd'hui, nos commandants, ba grandes unités, ce sont des magouilles qui se passent même au niveau de la police. Mais quand on dit que non, on cherche des Koulouna, opération Koulouna, mais les Koulouna sont où? Nous avons des Koulouna cravate, nous avons des Koulouna au sein de l'armée, nous avons des Koulouna au niveau de la police. Tangu mutuka oyo ezo ki ya la police ezo mema ezo ko terroriser population, un groupe de gens ya la police ba koti la kata 207 bazo ke kota ba kate ko kanga batu o ba benga bikanga kanga ezani eza kulula te ba yena ba ona su da siat commandant siat peut soit commandant su siat afuti wa ba man en guise de quoi, à l'occasion de quoi? Alors mon major Yves Zemso, na musala tan bokei na 97 tiawa. Il est bosali de l'extérieur. Oyo eko lobake boko kiko apporter pe quelque chose à namboka na biso. En cas soki nga na yebisi yo mboko oyo eko zika soki na yebisi yo. Tobana. Na yebisa yo. Na 97 tolongwa. Premier pays na biso exil est Congo Brazzaville. Na 98 guerre epandi na Brazzaville. Ça soit azana l'armée. Ça soit azana l'armée te. L'armée zana mboka lisuba. Bongo ça comment na pouvoir ne ye wana vandi bazo yoka bazo mona. Bilongo pe bayebi. Azana pouvoir lelo ndenge akoma ndenge nini. Ça soit azaki na l'armée te. Ça zuba quelques sali ba quelques jeunes amemi bango no yo na village na ye. A travailler bango. Pitumbe bunda kana ba sans nyoso. Batika ko distraire bana bazana batika ko distraire bana. Ba préparer bana na sens nyonso ba bunda bitumba eza mboka na biso ba kolonga toke ça soit na batute général à l'époque colonel Tenda Baouma
Mbiato, j'ai un mbeato azawan. J'ai un ndima azawan. Ça compte oyo bakufi. Bake ko mona maman ya mwasi ya sasu. Ça compte oyo bakufi. Ça c'est la vérité. Bake ko mona d'abord maman yo wana aye ko benga mama poto. Aye ko benga ba botika biso boyende nini papa komo okende. Bakomo bomanga mwana to sala ndenge nini bosunga ngai. Mbele betami. Ba quartier nyonso ya na ba quartier nyonso ya Brazzaville ba rassembler biso na Mongali. Ngabutu mutaya kozwanga kone tenda. Abi omoyaka e bandi. Tokokima tokokende wapi? Tokimi kisasa. Bongo awa soki yindi awa tokokende wapi lisu bazosolo na Kabila. Nini o tokota makambo. Toyo kota makambo. Baninja bakomi na pont de Dieu. Bakongo nyonso désert ata mutu moko te. Ça soit dans soda ata moko te. Tokoti toke na quand 15 août. Ba cantonné biso na butu wana tozalaki 100 et quelques. On est je ndima zoka na je mbiata zoka ngai. Tokomi na état major minduki ezate. Bazo kundola minduki na mabele. 25. Bapesi biso chilika moko wana bachar. Chilika moko bapesi biso deux panards na ba armes légères. To komi na pont de Dieu ninja zoya 25 pamba. To bengani ninja na 15 minutes. Bangolais bakimi ba Rwandais bozo kumisa bango bakimi 15 minutes 25 éléments to sali 5 km. Bakimi to zui bango na ti Mosinani Linzolo. Je l'ai ndenge aye na kitretisme na bango aye azu bachar memi nzela Linzolo akotika baninja bachar baye sikoyo ko attaquer biso contre attaque. Tozonga lisuti na ba Congo. Ka ba ex phase kaka ba 3e âge. To beti bango ti Kinkala ezape longue histoire tozui pouvoir to pesi sasuye wana vandi a utiliser biso azofuta biso. Bon, on a perdu, maintenant il faut dire la vérité, perdu 15 000 chaque jour. 15e, ça dit 15 000 chaque jour, 6 boîtes, il y a Annie, boîte, sardines, 2 hectares, 26 pains. Chaque jour, na quoi ngamounel. Ça, on est à 25. On a ce qu'on a commis 125. Là, tu as jusqu'au Kinkala, baningo batikale, oh, wazana mindu kite, bango tu vas rejoindre bis. Donc bino ne bopé saka sa souffle. Si azana pouvoir azabo yoka, soka yoka zo yoka zawana. Ezali ni. Dragon. Wana bifalo. Bifalo abim zelana ya. Siko l'air to zui dragon, siko ba administrateur zelaki colonel qui général non, c'est pas Tenda, général Bauma Nambia administration. Bango bakota azambate. Bazana bazo bakota azambate. Moto dokota na ezamba Général Bokop, à l'époque, il major, a Koufipe Kalamingite. Yende Anguluma, Yenda Memi Bana, ex-fad, Nyonso, Confondi, Gat civil, Despe, Seta, Sarma. Yemoto, ça l'opération, ti Nengetoke, Bango Baba administrateur, les lotos zongi na mboka, Ngana Babuna na Libye, Ngana comité na Benghazi. Na Buni na Libye. Ok. Oh, yebi. Alors, na expertise na bino wana nyonso bozali nango. Aujourd'hui, mboka na biso eza menacé. Bozali disponible parce que bolongwe parce que bozali boye awa. Na stade oyo, il est nini boza nango parce que mboka na biso eza menacé na menace oyo nyonso bo observer pe également makambo nyonso ekoli. Il est nini bo constater awa et que boza na posa sikoyo bosala pour que na niveau na bino bolo bateke tozalaki wana totali nde mboka na biso ekufi. Pour constater, on a constaté beaucoup de choses. Le chef est seul contre tous. Le chef est seul contre tous. Batu nyonso to mokonzi azokanisa kazala bango alors kazala bango te. Batu wana bazoza na ba intérêt na bango, bazali na viseur na bango, bazana mentor na bango, bazana été. Pourquoi? Puisque à l'époque, il n'y avait pas un quartier qu'on appelait quartier des généraux. Il n'y avait pas de généraux patrons.
des généraux millionnaires. Mais aujourd'hui, nous avons des généraux millionnaires. Nous avons des quartiers de généraux. Comprenez? Mutu batuana bazali batu oyo tangu baye mokonzi akala asali bango oyo bazali lelo apesi bango ba privilège ne surtout oyo bazali nango. Et la preuve en est que quand il y a eu des élections, après les élections, avant passation des pouvoirs soi-disant civilisés, le président Kabila, il avait nommé des généraux et puis il avait fait une mise en place. Oyoyo aiko longola de général Didier Toumba chef MG a remplacé un ancien directeur il y a ancien commandant maison militaire là le général Mbala Moussès. Il avait tout programmé, il savait que les choses vont se passer de cette manière ici. Alors à Tchaki Batunaye, oui, c'est là que ne bango va nous recevoir ba mot d'ordre naye. Les gens qui approchent les chefs, qui est toujours permis à Mokozi pour aller dire que oh non, nous sommes avec vous, les situations est comme ça, c'est faux et archi faux. Ce sont les mêmes gens. Ceux qui bango ba réussir ça qui mission la bango, to ba réussir mission la bango, ce sont les mêmes gens qui vont diriger. Ce sont les mêmes gens qui vont diriger, quel que soit au niveau de l'armée. Voilà un constat. Alors, ce que oyo kosenga na ko apporter la mokonzi. Mokonzi a pris sa confiance. Pourquoi? Moutinho se toi aussi libanda aye alobi, aye na décision moko. Nazalaki libanda, nazongi na mboka, na kokende su se pai te. A pris sa confiance. Ceux qui bango bazolo banaye ke non, ceux qui ozui bango au signé arrêt de mort, c'est faux. Non, bango de bazaboye, c'est faux. Ceux qui lelo tozui opportunité ya komona mokonzi. Toza sur la ebele ya koswana mokonzi et puis ekozala pour son intérêt et puis pour l'intérêt du pays. Alors, Bozali ba cher akanote hein de baloba. Donc boye o mitika te po boki okufa. Boye ceux qui bolongwa ki kuna boye a ezali bolobi ke toki kosilisa likambo. Est-ce que ezali bon ya so? Ba cher akanote eza mboka na biso. O elekisima na biso to moni eza mboka ezate. L'armée ezate. Mokonzi apesa biso confiance. O bazo kosa ye wana parce bazo yeba. Tozana baninge belé bazo sala kunati. Bazo yeba ke bato soki ba yewa. Mboka na bango ekozonga ndenge ezalaki. Yango moni bazo sala songi ke soko zwi bango bako sala coup d'état bako eza lokuta. Bazo bebisa moral ya mokonzi pamba ye moko d'abord aza nationalisme ko ndenga za wana. C'est un patriote. Biso beto ba patriote. Hein? Si quand on peut bisa pouvoir en ndeni asa mandat na ye ya liboso. Ya mibale yango ye moko aza ça dit ye moko aza démocrate. Abina ko tika deux mandats. Ou ata bakise ça la paix logoté. Si quand on kene poto ça na nini. Je te bombe poto ça na nini. Bazo ko ça ya pesa biso mosala. Bazo banga o to sala coup d'état on bazo ko ça ye. Biso ça coup d'état na lika. To lingite to ça to sala nde bango coup d'état. Ya nyongote. Bango ba tia biso nyongote. To kimati. Bango bazo banga biso to ko tiona bango be bakokima. Ah donc bino za wa bozo. Bakokima. Eza ne bozongi ça. Nazo ebisa yo bazo banga nde bakokima. Parce ya nyongo. Donner à César ce que à César, Dieu ce que dit. Abiso wana bazo banga bazo kima. Si ba biso na fonction. O musala bako kimati. Bon biso to kima bango ba ya ko sala ni. Ba benga na biso ti. Mais amboko na bango te ba vandit. Bako kima. Alors tokomo kende malembe na suka ya élément na biso yo. 20 minutes déjà. Bato bo ta sur la télévision, vous avez la possibilité de taper sur les réseaux sociaux également. Mon major okoki ebisa ba congolais o mususu ba perdre espoir ba mususu baza na diaspora ba bimbo kanabiso o to komona ekomi pasi ba o salarme eloko nyoko ebisa bango un mode de paix de réconfort. Mboka ezali malamu, mboka na biso ezali malamu. Il y a personne oyo akolinga mboka na okoleka yo moko. Mutu moko te akolinga mboka na yo koleka yo moko. Yo moko folinga mboka na yo. Mboka na biso ezali bien. Mais traîtrisme oyo ezala kata mboka na biso nde mutu zo sala loke mboka na biso ezala soki ndenge ezali bo. Mokonzi ye a recruté bana, banda yake zo saba recrutement. C'est une bonne chose. Mais balobi, il n'y a pas de mauvais troupes, il y a que de mauvais chefs.
Et effectivement, il y a de mauvais chefs dans notre armée. C'est ce qui fait que les gens sont en train de voir, oh non, Rwanda a gagné biso, Rwanda a gagné biso. Non. Monguna ya armée congolaise, azali na kati armée congolaise. Et la preuve en est que vous avez vu quand le monsieur est arrivé à Goma. Les locaux, combien de personnes rejoindre? Combien de personnes? Comment ça fait-il que yo ozui un colonel, il y a force, il y a FARDC, a memi mbongo ya basoda pa ke kofuta basoda baninga na ye basoda bazali na kati ya bitumba. Mais le même personne, il va prendre cet argent et se mettre à foutre avec l'argent des militaires. Si ko yebisanga mutu na commandement, azo commander ba troupe dans le terrain avec quelle intention? Mbongo akimi nango. Et la kisinine. Est-ce que le monsieur là était avec vous? Il n'était pas avec vous. Bino nde boza ko chai kati na bino meyaza na bino te. Donc chef ndenga zawana nazo loba pe naza ko insister o ezali télévision soki tozu opportunité ya komona mokonzi tokosola le long et à large. Et puis mokonzi a changé système, a meka kozonga na système akala o ezaki ya ba région militaire. Na kata région militaire, il y avait à l'époque, il y avait que deux généraux, à défaut général Moko, commandant région, na adjoint naï. Mais aujourd'hui là, commandant zone, commandant zone, commandant zone, commandant. Hier, au Koko de la province Moussousou, aux Okuta, 30, 40 généraux. Maintenant, barrière même contrôle les akuna. Général à général, azo l'exabilo ko na ndenge na ye, ezo ke kokoma e pa ya batu na ye na marque na yo ya kopera ba. Yo ko peksa ende po ezali biloko général. Ezo lekana. Mais à l'époque, quand il y avait un commandant région na adjoint na ye, et loko po pénétrer la carte région wana, il faut ezala sur l'autorisation il y a numéro 1 à région. Mais les loyo eza passoire. Eza passoire. Donc il y a des désordres total au sein de l'armée. Il y a des gens qui sont là. Il est devenu général grâce à Kabila. Il est devenu millionnaire grâce à Kabila. Maintenant, il est président de la République. S'il vous plaît, la citoyenneté, mais Nazoloba, président de la République. Où il y a pouvoir. 6e année, il y a 2e mandat. Moutouana, au convaincre de l'autre côté, à vos ordres, à vos ordres de chef, à vos ordres de commandant suprême, mais à Kosala, où ils ont la beauté manaï, pour ils ont la agenda naï. Ce sont eux qui ont des agendas cachés. Alors, armée est politique, hein? Non, maintenant ils ont parlé sur politique. La zone, mais ça, badaï à politique, donc, basa censé bailler que la moto. Non. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre. Quand il y a eu la démobilisation ici au sein de l'armée, on a démobilisé les Congolais. On avait remplacé les Congolais par qui? Banal va remplacer les Congolais par démobiliser. Alors, Tokomi Kokoma Asuka, mon major, Bakokolo ba Hollanda en ce moment. Bazali, Olobi Nyama Yakoko, Nani, comment surnom là, Soussouné, ni Obese, Ali Moga. Oli Moga. Il y a Ali Moga. Eza makam. Bitumba oyo ezomona oyo. Pourquoi appeler ça ope kombo Oli Moga? Kombo wana eza na makambo ebele. Nga na ngombe. Mobali le abuna bitumba pamba te. Mobali mobali. Makasa azamba oyo nzamba pesa ngo pouvoir. Moto abengi sodo be tuna bakoko akala baebe loko wana. Wana makambo leka wana alimwaka. Eza kombo eza wana. Pour meza eza boye, président chef de l'état pesa biso confiance. Apesa biso misala. Kisasa oyo toyebi yango. Barwanda bayebi pe yango te. Brazzaville. Ngai nazo senga Kagame azwa basoda nyonso ya Rwanda tika bango na Brazzaville. Apesa biso Kisasa. Tobuna na bango. Brazzaville ko zika. Saso abi bato na bité. Bato bazo kota contre RDC. C'est ba abi ke ba ex fazo ba bundela saso bitumba baza awa. Otobundi 2 ans. Saso ala na pouvoir. Toko kota Brazzaville awa butu moko lobi boyoke loko mususu. To zikisi
Présavi mobimba. To yebe sika nini ba point sasi bo to beti awa mpila mobimbe ziki. To beti awa ba Congo mobimbe ziki. Mais toi on a problème à Brazzaville te hein. Te to na problème parce que bazo bomba binemi na biso kuna. Bazo bomba ba Rwandais kuna po ba attaquer biso infiltration so kota na malukuti. Bazo pese ba rapport et puis bazo salami. Biso to vanda ka ba quartier na ba to butu to yebi infiltration kota na Kinkol. Est-ce ba pese ba ko ni rapport ona. Ba Rwandais bazo circuler awa. Apesa biso mosala. Apesa biso confiance. To tiaki nationaliste moko liboso général Munene. On a papa koko na biso. Ala na intention à mabete batika ko diaboliser comme on a pas na chef de l'état. Donc pour vous général Munene Azat patriote. Soko zui général Munene ozui Jean-Pierre Bemba na mokonzi bango. Obandi d'abord mokonzi. Jean-Pierre Bemba na mone bato wana misato. Chef de l'état pesa bango confiance. Apesa biso musala. To sala ka musala nasi dans 2 semaines sito bani musala bokoyoka. Toza ba fatigué te, toza ba maître ba nyamane tumba sur le terrain. Bana ona to relaxa boneni basalaka. To ko nyongola bango, to ko lamba bango, aleboken. Biso pe to fa to zota. C'est to yoki adi. Zo esika wana. To yebi ne to ko manipuler, abako kokate. Système ni bango babunda wana yango. Système ni Rwanda zo bunda. Système ni bango parce que ba suite minga ba Rwandais. Est-ce ba former bana? Bakembi si bana bakembi, bana bazo ya lokwa ba mayeye misoka aboye. Soda akembi te. Nini? Baka do ko bomaka bana. Biso tozana ba instructeur, toi na ba pilote ni unité na biso eza Dragon. Unité eza na séquence to uti na demia puis 2 ans, to na séquence 2 ans. Ba ligne intégration na biso te. Tozana ba pilote de chasse bazawana. To na ba instructeur ya minene bazawana. O ba no former wana kibomango. Bazawana. Est-ce ba Rwanda bazo former bana partout. Est-ce ba l'équipe biso? Bazawana bazwa bango ba intégrer bango. Mutalemba azate soda lemba kate. Ata soda na nzete boya ko bete ennemi. Parce que c'est notre yebi bango ba yebi yango te chef de l'état peut sa confiance. Ba Congolais ba peut sa confiance. Ba komona. Merci, ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Écoutez prochainement pour l'édition Moussousou. C'est au nom du patriotisme de tous les éléments pour l'intérêt suprême Yambo Canabiso. Au revoir.